Mbote na bino nyonso. Mbote na bino oyo Lady Gold na bino. Vraiment moi mikolo pe to monani te banda na salaki vidéo wana avant ba fête. Na lingi na souhaiter bino lisusu ba bonne année na biso nyonso, ba bonne année na mabota na biso nyonso. Na ye na salaka un petit vidéo oyo ndenge boyebi nga ba obayebi nga naza déjà motivatrice, naza coach, naza oyo na conseillaka vraiment na kati ya communauté. Bandeko bo s'abonner masolo eza obete belé te mo bo s'abonner te moi ba frère peza ebele mo eto continuer ezate balobi ya boenanu ezalate yango tozo profiter maramo la ksabine ezebele bandeko na bo partageaka et puis bo s'abonner, voilà de là on a koloba yango na mesa koloba na live trop hein normalement quand on le comme si na live ba maman ba papa naza oyo nzamba salanga grâce naza makasi ya kopesa ba conseil naza pe makasi ya ko motiver batu nazo ba lettre vraiment ebele partout dans le monde nazo ba lettre pa ya ba maman nazo ba lettre pa ya bana maman Lady Gold lobela likambu boye na Facebook na yo lobela likambu boye na kati ya YouTube na yo nzamba salinga grâce ba maman ebele on azo ko inviter ndenge to bana lingala loboko moko esukolaka elongité to loba bongo nga mesa mingi en anglais j'espère que na lobi bien pona ebelo na loba esukolaka elongité naza ko sala que fort danga na ba émission nyoso na sala ba Facebook to invitaka ba maman ba ya ba pesa pe conseil na likambo tan su maman moko ba sengi mwana moko boye pa sengi ta musu pesa na likambo papa moko pe alinga senga toli to koki pe ko bengisa papa moko aya ko sunga biso na conseil balobi union fait la force tozana poto se soutenir tozana poto pesa na idée donc trop c'est trop buzo beleki mingi ina to komi na moment bana na biso bazo luka ba rôle modèle bana na biso pe ba komi ba parents na kati ya foyer na ye alingi ba aider ba guider na ba boti o déjà ba leka nzela wana avant eux lisolo on a memeli bino bandeko vraiment beau partager beau pesa pe ba conseil balobi ba conseil ça la bien conseil ça la que moto a avancé na vie et ça la que moto a changé oya bino Lady Gold azana kaka pona but mon comme ma changement jeune fille na biso akomeli ngai maman Lady Gold na kati Angleterre alobi papa na maman na bango bakabwana kaya zaka na âge ya 6 ans ayeba pe raison te exact pourquoi bakabwanaka so pa tuni maman ko se défendre na ndenge na ye atuni pe papa za ko se défendre na ndenge na ye yango se décida na ye ba tuni pe li soute ba continuer kaka vie yango bongo mais oya monaka na vie ya maman na ye tango azokola ezalaka vraiment kitoko te maman mo ba mibali ko ya ko kende amonaka ba stress o maman na ye le kaki na ona ba humiliation na makamuso ko lo bate alobaki ye fois tanga kelasi na ye il faut a balambala moko peut-être maman na ye ba jugement na ye ndinga zo memela vino tamso abala ki bo mwana sakana kite moi ya lobinga na ko bala na moi âge moko moi maturité ezali na comprendre pe mokili mieux mwana wana tanga zokola mama na bango boraza mama vraiment abotaki pe bolenge quoi nzoto ezana no kitoko et puis bazokola presque na bana na e pa lobi mwana akabenga lisolo abi mama na bango za vraiment mokolo mingi te mwana pe atangi ba classe asali mama pe honneur wana lelo azui fiancé na ye mais eloko mwana za kolela alobi maman Lady Gold beta lisolo oyo ba maman na biso ya poto ba changer ba maman ya lelo ba yebi ko se respecter lisusu te tolobi likambo za na tango nango abiyema pesa na tango nango soki bande kolata ba jipa mikie ba bilamba moko boye ya compliqué to toki bana mike to zaki na biso bana mike lelo jeune fille na biso azui fiancé eloko pena mama na likambo akomeli nga lobi abiyema ya mama na ye ezo sepelisa ye te devant fiancé na ye wana mama ko bimaka na chambre ebongo akangi liputa ta musu libumu libanda alati sengete eza vraiment ko gêner mwana wana mwana lobi soki na sololi na mama zo bato na poto ebongo loko ni ya grave yo moni wana mais eza ko tungisa mwana nga na lingi na pesa ba mama bolandanga conseil na ba mama o boza na bana leo na ndako bana basi bakoli to bosana te oui toza na kati ya poto mais makambo ebele toyebake toza babantu toza baafricain lelo mwana na yo akoki mpe korate libala na comportement na yo
lelo habillement na yo ndeko na ngai mwana lelo azwi mobali wana famille wana bakolinga bayeba ake kolingela mwana ake kolinga mwana ya famille nini oyo mama na bango alataka demi bolumbu oyo mama na bango atambolaka malamu te oyo mama na bango aza impoli oyo mama na bango alataka kitoko te eske moboti ni ya mobali akolinga mwana ne ya mobali alinga mwana awuti na famille ya bongo bandeko na ngai toza ba mindele te oui il y a des choses ya mindele ya malamu tozozwa mais makambo ebele tobosana te ke toza ba bantu libala ya biso ba africain il faut famille ona famille oyo balingana basepelana côté ya famille ya mobali basepeli na mwana na bino ya mwasi surtout ya mwana mwasi nite jouaka mingi côté pe ya mobali basepeli na famille oyo mwana na bango ya mwasi ake kobalela mindele soki balingani na bango du coup comme ça bakei na bango okomona bake kokuta na babar ata famille balingi mwasi na ete mundele talete ya kobala mwasi na ye histoire pe esili nango mais biso bato moyindo ezalaka bongo te ba mama ya poto s'il te plaît to sala ba effort to changer bana na biso basi bakoli habillement na biso eza vraiment ko déranger bana na biso eza ko sepelisa bana na biso te lelo tala mwana onenga komeninga pona libala na ye mama nanga eza ko sala kitoko te vraiment histoire oyo na memeli biso botia ba commentaire mwana lobi bakomi ko bebana na mama na ye bakomi ko swana mama lingi koyoka ete ndeko nanga commentaire ko tia pona mama wana pona mwana wana na kozanga kozongisela bango te e kosunga bango oyo ya bino Lady Gold histoire na memeli bino yango na ba mama bana bazoluka ba role model yo na ngai to koma ba role model pona lelo ya bana na biso likambo eza na époque nango bazalaki miketo lataki ninge to lingaki mais lelo ekomi époque mususu. Merci bandeko ba obokolanda vidéo bo partager bozanga kocha pe ba commentaire te comme conseil ngana zawana pona ko sunga pona ko mema connaissance pona ko aider pe communauté na moi ba lacking oyo tozozanga oyo ya bino Lady Gold botika la malamu bo s'abonner puis bozanga ko partager te ba bisous ciao.